Kasi ko maman. Bango ba député ba azwa $21,000 mais tala ande batu ba dinda. Bon mon nango normal. Hein? Mais bazala bango nommé mutute muta vota bango bazala député mon nommé. Ah? Te ngala vota député anatia baza nommé ba député Kabila tia. Ba député Kabila tia tande tala nde peuple tande ba mema batu. Hein? Tala ndenge ba mema batu tala tabanda ndenge dindi honorable via dos. Tala. Honorable Ados. Vela mona. Ah? Au moins point ça là bakoma Ados Ndombas. Ados Ndombas point yango honorable Ados tala bumbu. Bumbu au moins nde batu ba dinda. Batu ba dinda na bumbu ya GT bumbu batu ba dinda tande batu ba komi honorable Ados. Honorable Ados tala bumbu tala vraiment bumbu. Tala bumbu yozelia funa tala bumbu batu ba dindi. Hein? Ndeko memangai soki. Pardon chef. Loba chef. Nazo battre penza hein? Tout le changement na katamboka oyo. Tout na gouvernement sous to nyoka makasi. To changer gouvernement au de peuple en olinga yango. Makambo exact suko batuta. Ba kufa peneka bo. Tango kufa bo ni bato ba muskete ba mus ne yango ne solution. Siko problème ezala ni chief. Pas qu'il est sur Kalamu. Ok. Pas qu'il est sur Kalamu tala. Tala Kalamu. Ok. Pas qu'il est sur Kalamu, le fils est à 5 mètres. Tout comme libre. Tout à la pose de bois et penza penza. Gouvernement de la ville. Honorable la biso ailleurs. Ndombas. Ndombas. Ailleurs la série biso pont. Et c'est là qui toko. Quand on doit les campagnes et c'est ngoming. Au kiré Kalamu. Ado ça sale Ndombas ça sale Onde ba meminga na mukongo omoni na bumbu awa ba meminga na mukongo l'homme du peuple ba memela mukongo ozomona tala mai ngayo na matina mukongo abo ata union sacré ba ozomona yango peuple congolais faut la matière alors pour voter mututé pour na ki na voter hein. Tala bumbu atozana commune ya bumbu tala bumbu na avenue Landu pont salaki yango wana honorable honorable Ados tala batu nde badindi tala batu ndenge badindi tala batu nde badindi omona batu badindi tala mapangu omona mapangu batu badindi honorable Apango, se beti ici daga banyeko pare tondi pare didi et au Paris c'est pareil oye modelo bala sani baka dala ma impression maman les gars dala ma impression les cao bandal baka juma nous la ressomme quand même go de go c'est bâtisseur. Nzambe bato bacholi Yesu Yesu oza nini Nzambe bato bacholi likolo ngo ezoyinda kaka pardon bato bacholi koki boye mama tela lupango te bato babimisa biloko mama kalamu bato bacholi mwana
Merci. Na pesino mbote na bino bakonzi na biso. Mais biso toza ya bino. Lokwa toza ya bino. Boyo kaka souci na biso. Po bino bozala wana eza biso. Lokwa leza biso. Bota na boy. Ata yo moko. To lemba to tika to loba na bino lisusu te. To tika na biso alors. Lokola conscience na bino yebiki. Population na biso fo baza kimia. Mais bo sala te bo boule te bo kanisa. Bo luk bo kenda ba poto et tout. Bo ibisa ka bango te po biso na biso awa. O te mboke za na richesse. Lokola za na richesse. Bo la ki sa biso pete po net ngala okola bu na mona na diamante. Na mona ona ndeni. Na tuni eza motuna. Lokola na komona diamante do na omona oda ba acte obino bo bongisela biso ba action bo sela biso po biso to zo moyen ya ko vivre sikonobi boyi député oyo azana lingwa lao par rapport ya événement ça négatif ngakutu mangamba député te po omoni député olobi baloba keloko te bango bakendaka kuna bazela salaire ya liboso sani net député muto wa député ke kuna so balobi ba futa $12,000 aloba eko ma 15 eko ma 40 50 député no Kenya chef de l'état atsunga député akokende kuna mibe kwango député lobela ngo ten non le bila député point non là c'est chef de l'état boy que non maïzo tourne dans la baveni hein ce qui merci bien merci fais ça mère fais ça toza na lingwa la awa papa toza na veni lui sa quartier paka Djuma botela biso liziba oyo mais à 0 mètre ka niveau yango oyo basala kate siku bali biso to sala ndenge nini bawela ka to votaka bango hein gouvernement tele so makambo tala nini osenga nini na gouvernement par rapport ya na lingwa la wa toza tout près la frontière mo na Gombe wa pembe na Gombe atala mai ndenge ezokotela biso toza pembe na ville bosiko takisenso ba olobani to toza pembe na ville a ville yango tozo zindana bosiko bato bazana kisenso eza normal te mbula kuta muketala ba mai kuta biso tina bandako mais kanivo yango tozo zinda to vota to député asala biso eloko te
Et le mon côté député, c'est la biso à 0-0. Babika Koloba le bébé. Est-ce que député peut boyer bagaille? Toyebi wapi. Beaucoup mais c'est vous toyebi était beau député ne toyeba. Na suki wana papa.